Samedi 29 mai 2021, boye molamu na kati ya ndoki politique émission na bino oyo bolingaka mingi émission oyo ya nanezaka na bino elongo politique ya mboka na biso to analysaka to argumentaka to pesaka ya biso makanisi mais to bosanaka te comme maman libanga ya kotonga édifice monene ezali bongo mboka na biso République démocratique du Congo. Alors na pesi bino mbote mingi partout dans le monde puisque bozolandanga mingi na Goma na Beni na Bukavu bino bozalaka toujours wana pona kopesa biso ba information to lingi bino mingi pe tozana bino de cœur nazolo bango butu pe moi toza vraiment ensemble malgré nyonso ezolekana kuna ba information ya mokona lelo eza que ba démenti et ça na ministère ya communication pe média koloba que aucun matériel il y a observatoire volcanologique ya Goma ezala qui pris en otage na ba rebelle ndenge lobi ba rumeur etambola ki donc eza lokuta bandeko na biso bakendaki ba scientifique basalaki mosala bango pe bazongaki na kimia malgré que bakutanaki na ba rebelle na nzela kasi bazalaki épargné suite ya sécurité o ezalaki na bango pe lisusu pas d'éruption volcanique mokolo ya lelo na volcan Nyamuralingira lelo eloko esalami te o ezalaki wana ezalaki bongo ba charbon ya fumée bandeko kobima et tout tellement que ça qui déjà panique bakanisi que ça qui éruption volcanique mosusu donc pas de panique, tout va bien malgré ba déplacement et belé population eza partout déplacée dispersée kasi gouvernement congolais ndenge président de la République ya loba ki en lobby lors ya conseil de ministres bazo sala nyonso pour que ba maîtriser situation eza catastrophe naturelle eza la volonté ya mutu ni ya gouvernement ni ya population mais ekosila pe ekoleka nyonso na kimia lelo toza na mutu na plateau na invité na zakanga mon côté comme d'habitude na rabolaka toujours plateau na nga émission kindoki politique elongo na invité moko lelo tozali bongo na monsieur Léon Ngwamwa ezali bongo CGA ya UNC aux zones ya zone centrale elongo na etokosola mwa mingi na o etali bongo actualité politique kasi azali moko ya lisanga politique ya mwana mboka Vital Kamerhe o azali na prison ancien directeur ya cabinet ya chef de l'État yena ndeko Léon tokosola mwa mingi na o etali bongo o elikana ki lobby na siège na bango national na Kasavubu wapi la police est dispersa ki batu bakamionyo soana en tout cas bozwa mal na bino na patience po tozo kokota na émission ki ndoki politique ya mokona lelo mwana mboka Léon mbote na yo. Mbote madame Naomi. Bonne santé. Ouais, santé zanango mwa malamu atako tozali ko passer ba moment difficile na lingoma na biso ya Union pour la nation congolaise. Pamba to ko mona bana soki papa na bango azali na bango te bazala toujours na moi ngono na yango za ko mona ete atako tozali na mwa sate o elongo bani mais moral na biso ezali vraiment malamu mingi te kotala ete mokoza biso Vital Kamerhe azali katesika azali na boloko o yaza kutu innocent atoko kama ti ndenge lelo azali na kati ya boloko innocent bino kande bozolo bango parce que mibeko si ekataki justice ese kataki ya bango ekataki makambo comment biso bino ko lobaki aza innocent na ebite soki mobeko likonzi ya mboka na biso epekisi na population to epekisi na moko ya mwana mboka moko na moko ko loba ete mutu azali innocent to ko constater te mutu azali innocent elobite ke soki bandeko ya justice balobi ete mokonzi na biso adetunaki mbongo wana ya sonde biso toki kolobaki ya solo ezali ndenge wana te sengeli eloko akoyeba lisusu ete eloko elobamaki ezalaki nde na premier degré ce n'est pas pour rien ezali na premier degré deuxième degré jusqu'à na troisième degré tango toki na deuxième degré tomoni ete oyo esalamaki na premier degré ezalaki yango te na yango moni toke na deuxième degré mpona koyebisa na bakeli mibeko ete esengeli baloba ya solo mpe bayeba kobongisa erreur oyo esalamaki na premier degré donc biso baya INC ti lelo tozali conscient pe tozali na kondima ete mokonzi na biso azali innocent elobi te kapo toza koloba yango parce qu'il faut koloba mais ba élément notre possession pe à votre possession aussi pe na possession toloba ete na miso ya ba congolais nyonso bakomona ete ya solo mwana mboka Vital Kamerhe azali innocent et kasaki face na diabolisation ya bandeko o balingi mboko ekende liboso te pamba te tolandaki ngai na yo procès ute bandeli tisuka po ya solo kutu ezaki malamu pona biso
peut-être procès yango elekaki ntango ya confinement oyo ngai na yo tozalaki na ndako epele tobandaki kobima te na yango tozalaki na chance wana ya kolanda procès ute bandeli tisuka ntango tolandi procès tomonaki po tobandaki kozela ete lokola toyokaki na barime toyokaki na bilobaloba ya bato na bato balingi mboka ekende liboso te ete mokonzi na biso Vital Kamerhe ayibaki 57 millions de dollars tolingaki ete toyeba ya solo ayibaki mbongo yango nana apesaki mbongo yango combien ya simbaki na maboko pe mbongo yango ekendaki wapi mais ute bandeli tisuka ya procès tomonaki esika moko te oyo balakisaki biso ke ya solo mwana mboka Vital Kamerhe akendaki na esika oyo tel to akendaki na Banque Centrale du Congo azwi 57 millions pe alie yango lokuta nde emonisamaki na miso ya bato nyonso po esika tobandaki kozela nde yango wana tomonaki ete suka bazangi argument bazangi ndenge nini ya koconvaincre population congolaise bakoloba ete détournement intellectuel omoni ntango totuni mpe détournement intellectuel yango eza nini bakoloba ete omoni ezali likanisi ya moto ya tanga mingi oyo elekisi ke tanga alingi kozwa sa te na kati ya mibeko na biso balobi ete na droit pénal esengeli likambo ezala ya solo emonana ezala palpable soki ete ngai mwana mboka Léon nayibaki bike esengeli bamona ke awa nde mwana mboka ayibaki bike ezali makambo ya supposition to ya kuimagine te wana ezali lisusu droit pénal te wana ezali su mobeko na biso te na yango tokoloba tilelo ke mokonzi na biso ayeli innocent et je crois que toko expliquer na occasion oyo toko expliquer bana mboka lolenge nini tokoloba ke mokonzi na biso azali innocent malembe pe bana mboka nyonso na kanisi kutu ebele bazali déjà convaincu que Vital Kamerhe azali innocent pamba te o bango babandaki kozela koyeba ete boni ekomaki na maboko na ye aliaki na nani pe elekaki ndenge nini mutu moko te amonaki ute bandele ya procès tina suka ya procès lelo oyo bozosenga lisusu ke procès on appelle ezala télévisé alors que oyo ya liboso mpe ezalaki télévisé mais tozwaki kaka barésultat wana lelo tokoki koloba que après plusieurs refus à liberté conditionnelle ya mwana mboka Vital Kamerhe malgré état de santé na ye procès on appelle wana tokozela nini nango oyebi tokoluka ezala télévisé parce que Vital Kamerhe azali motu monene na kati ya mboka oyo wana ezali ya kosamba te po ezali ya koloba te ke tokokomisa ye mesali ya solo Vital Kamerhe azali mutu munene na kati ya mboka oyo Vital Kamerhe azali mwana ya Congo oyo asaleli Congo mingi utasirisa kutanga na ye et puis toyebi na parcours ya mwana mboka Vital Kamerhe ti totikala koyoka mukolo moko te ke mwana mboka Vital Kamerhe a détournaki to ayibaki mbongo ya leta ya kokamwa ete banguno balingi komona Vital Kamerhe abriguer mandat te abriguer présidence de la République te atikalaka toujours na sima ya bato bango nde bakosala ete baluka ndenge ya kolatisa mwana entre UDPS na lobite ka UDPS wana yo moto zali koloba yango ngana zali koloba o ezali kobima na monoko na ngai nde nazali ko asime donc pona kolakisa ete banguna wana bazali na posa ete bamona Vital Kamerhe na course ya ba election te sengeli totala na miso pe toyebisa na vérité na yango bakoluka lolenge nini bakoki koécarter Vital Kamerhe na course ya ba election ekoya mais biso ba INC sengeli toyebisa bango boy nous n'allons pas nous laisser faire tokomi tikate po ete biso tozali na kondima ete moko ya biso tolandaki mokonzi Vital Kamerhe azali innocent pe atikala koyiba mbongo ya leta te pe akotikala pe koyiba mbongo ya leta te na yango tokoyebisa ke Vital o bango bakoloba kayiba kimbongo ya leta azali Vital obiso toyebite oya biso Vital ayiba kimbongo ya leta te a détourna kite pe akotikala ko détourner mbongo ya leta mukolo moko te parce que biso tolanda ye non seulement pona honnêteté na ye mais pona bolingo na ye pona mboka na biso pona bolingo yango nde lelo ezali ya kosamba te azali parmi ba meilleurs présidents nakoloba parmi meilleurs présidents ya assemblée nationale na biso ya mboka na biso azali parmi ba meilleurs ministres de communication baleka na kati ya mboka oyo azali parmi ba meilleurs directeurs de cabinet baleka na kati ya mboka oyo donc ezelo ya kosamba mingi te donc oyo tokoloba esa ke na deuxième degré tozali na kondima ete tozana confiance na justice congolaise na biso oyo ba ko remarquer ete parce que deuxième degré zali instance oyo reparaka ba erreur o esalemaka na premier degré et donc tozana confiance ete ba mbiaka o bazali na deuxième degré ba ko constater ba erreur wana ba normali wana o esalemaki na premier degré et puis basala nini bazongisa mwana mboka Vital Kamerhe na ba droit na ye o ezali ko akite ye po ete azonga
au milieu ya biso ba ya UNC pe bana mboka nyonso peut a continuer ko saila mboka na ye o yalingaka mingi musala ndeko le on akoyoka koloba na bandi ke ba téléspectateurs ba ko contredire ngate lolenge ozolobela likambo on dirait eza penza procès à justice teza procès moko ezali politique so eza procès politique est-ce que vous s'en sortir mais mbala boni to ko sabinu ke procès oyo ute bandeli ti lelo kezali procès politique ba nyonso bakangama na mokonzi na biso Vital Kamerhe na dossier oyo ya Sajou bazali libanda pour ne pas citer les noms ba Blatner ba DG ya OVD baza bango nyonso d'une manière comme d'une autre baza bango nyonso libanda boni kaka Vital Kamerhe ezali procès politique madame bino bolinga to sabino na lengeni ezali procès politique et wana ta yo mopanzi sango oyebi yango ezali procès politique pambate tango totali procès ute bandiri suka. Mais Vital Kamerhe, tant que Vital Kamerhe a détourné. Azali ni partie prenante na chaîne de dépenses ya mboka na biso. Bobengisi gouverneur ya nini, gouverneur ya Banque Centrale du Congo. Batuni, o pesa ki na nani mbongo, na pesa ki na M. Jamal. M. Jamal na pesa ki mbongo. O ba pesa ki mbongo et pas ya Banque Centrale. Bon, au sala ki na mbongo ya mo. Mais qui avait la signature? Nako kene maleme, pe na ko expliquer sengeli bana mboka no so waye. Tango batuni ndeko Jamal. Ozwaki mbongo to ozwaki mbongo te ndeko Jamal alobi nazwaki mbongo mona mbongo oyo ozwaki osalaki nango nini ndeko Jamal alobi nasombaki bandako ya solo oyo mokonzi ya mboka pe gouvernement congolais singa inga na sala bandako yango ezali wapi ndeko Jamal ayebisi bato ke bandako ezali non seulement na kachache poko tunga yango boke ndeko vérifier mais ezali pe na ba port ya Lobito ezali na port ya Dar es Salaam ezali na port ya Mombasa ezali na port ya Matadi pe asengaki na ba juge ke botinda bato bakende ko vérifier soki makambo na koloba ezali lokuta mutu moko aboyaki koyoka Jamal bato aboyaki totalement koyoka Jamal lokolo yaki mutu ya Kamerhe ne babanda ikoluka suka balinganya na bezo sala nini ba condamner Kamerhe mais biso yene se to ko se laisser faire te biso ba jana nyoso tozali sima ya mokonzi na biso Vital Kamerhe tozali plus que convaincu que mokonzi na biso Vital Kamerhe ko kota na ba bêtise à papa vous comptez faire quoi l'opposition to ko appliquer tout ce qui sera possible politiquement et pacifiquement pour nous arracher liberté à mokonzi na biso sachant aussi que justice congolaise ezali justice auto yebi ete ba mbiako ba yebi mibeko bazali pe ba kosala baso pour nous redorer image ya justice congolaise na biso pe na ko kende madame tango koloba pour na l'action kezali ya solo dossier politique tango message Jamal ko senga na bandeko kebo kende ko ta pour na nini ba chake équipe moko te kende ko tala bandako wana lelo nde to ko solo la boy gouvernement yuti ko leka ya Ilukamba esalisi réunion pe balobi ete ya solo bandako oyo ndeko Jamal bandi koloba toye komona ete bandako yango ezali wana pe eumeli na baporo wana toye kotala lolenge nini tokoki kolongola bandako wana na baporo wana mpona nini ekoki kobeba pe tomoni lisusu gouvernement ekosenga ke ministre ya urbanisme et habitat mpona cité ete nani ndeko Pius Mabilo akosala asali mukanda pe alobi ete bandako ezali kotonga na kacha esengeli kozwa ba disposition pona ko sirsa yango pamba te ba mbula soke ekosala nini ekobebisa bandako mais tango boko lobake moto yibi mbongo biloko boyesa keke asomba sombi yango te mais bana ezali nini bandako te bon liboso bandako boya ministère public ba avocat république balobi bandako ezali te mais ce que to komituna bandako au gouvernement congolais ezali kondimana ezala bandako nini parce que les avocats de la république et le ministère public bazali ba représenter le gouvernement parce que dossier zalaki gouvernement contre Vital Kamerhe gouvernement contre Jamal gouvernement contre M. Moïma et puis ba consort siko tango yo ministère public ozali ko boya yango tango yo avocat de la république ozali ko boya yango mais siko gouvernement ya tina ko représenter ye moko andimete bandako ya solo ezali na ba port nyoso na uti ko cité wana est-ce que réseau ezali susu ke ndeko Vital Kamerhe pende ko Jamal ba continuer ko crouper na prison na yango to ko laksa keza dossier politique pe tozali ko interpeller classe politique en mobimba ete lolenge oyo tende senge to kamba mboka na biso la première façon kamba mboka na biso ezali koloba ya bosolo koloba bosolo elobi nini ezali ke état de droit to ko sepela o mokonzi ya mboko biso to accompagner ki pona tozo abokonzi oyo pona toyeba ko installer état de droit ya solo pote bande ko ba se retrouver bana mboka nso ba se retrouver et ça état de droit to komona wote eza yango te alors la première façon le lenge ya malamu
ya kosunga mokonzi na biso ya mboka esengeli koloba vérité pe kozongisa innocent na ba droit na ye nde to ko élever justice congolaise na biso ezalo lenge makambo ekokende wana te donc pona ko préciser te bandako ya solo ezali nde dossier politique esengeli ba même sikasiko to ko solo même mona ki moninga na bino sango mokonzi azali mopanzi sango akendaki ti ko sala ba investigation na ye na ndenge na ye aketi na Mbushimai aketi na Mweneditu azonga lobi ya solo na moniti bandako na Mbushimai na moni bandako na Mweneditu ekomi kokota ba renye mais boni likoloka ya mutu moko boko ndima ko sacrifier mbongo ya leta ko sacrifier bandako ya leta ko sacrifier ba soda mapinga na biso ba komona pasi na ba Beni na Butembo bisinga so bazomi na Nord Sud Kivu na ba Ituri mukonza mboka kaniseli bango likanisi malamu ya kotongela bango bandako binu na mutema likundu bolobi lokola tozali na posa ya kolia Vital Kamerhe esengeli bandako wana ebeba poete toyeba ndenge nini ya kozwa Vital Kamerhe te me bomikosi en tout cas bomikosi pe boponi anniversaire ya mabe parce que biso ba jeune auto la simana ye nous allons tout faire politiquement parlant et pacifiquement pour arracher liberté à mokonzi na biso pe tozali na kondima ete mokonzi ya mboka akolanda biso pe akosala baso pour ko redorer image ya juste congolaise na biso parce que yazali magistrat suprême ya mokonzi na biso to boy akota ono akoti kambo po azali autorité morale na biso ya kasha po azali autorité morale na biso ya union sacrée mais awa to kosula na mokonzi ya mboka comme magistrat suprême ya mboka na biso parce que sengeli liso na ye ekota na likambo oyo pour ici c'est une question ya image ya justice congolaise na biso pas to koteka yango d'une manière comme d'une autre na mokili mobimba. Alors la première façon à honorer justice na biso c'est qu'on libérer innocent et puis qu'on zonga ça na ba droit na ye ça ne vaut rien sauf qui justice congolaise na biso lelo azupe courage na gouvernement biso ba sengi mona mboka Vital Kamerhe pardon que na ba nyonso to salo atuka limbisa biso to ko mona ke solo zaki na raison ça ne change rien au contraire ça pour élever justice et peuple gouvernement na biso on les a moussala justice en tout cas tout le la marche ya lobby marche ya hier oyo ezalaki dispersé na la police nationale congolaise boza na kati union sacrée mais marche na bino dispersé qu'est-ce qui se passe oyabi mama Naomi eloko ya kolobana ezali passe ezali ko sala passe na motema comme on a été état de droit oyo biso ba ya INC tondimaki ko bundela pe to sala ki maso to soutenir mokonzi ya mboka to kende ko pola bambula to la banzala to zo bokonzi poete congolais ayeba kozonga na ba droit na ye mais yako kama ete batonso ba kosunga mokonzi ya mboka te oyo to mona kilobi ezali état de droit te c'est une barbarie qui ne dit pas son nom. Nous avons été humiliés. En passant, je suis en train d'arriver. Oui. Et ça, on ne peut pas accepter. C'est vraiment de la pure barbarie que nous avons vécu hier. Et nous condamnons ça avec la dernière énergie. C'est pas normal dans un état de droit. C'est vraiment n'est pas un de les institutions du pays. Bissoto saisissa qui ont tel de villes, gouverneur et à ville à Kinshasa. 72 heures comme demande de la Constitution. Yakoka moete et sengela qui d'abord nous ne sommes pas dans un régime et réponse. Nous sommes dans un régime et information. Vous savez quoi, madame? Et tant qu'on est informé en tel de ville, normalement, en tel de ville devrait prendre acte. Tout simplement. Et quand il y a une sécurité pour que vous cadrer biso. Surtout que biso ba ya IMC ou tato bana makambo ya ba marche oyo. To tikala ko sa mbemba moko te. Parce que biso tozali parti ya ba cadre, parti ya ba intellectuel, parti ya ba to ba yebi makambo, parti ya ba to baza ordonner lokola mokonzi biso Vital Kamerhe. To tikala ko ta na ba désordre te. Soki yo yebi yango sitelenga mukolo moko so mona bato ya IMC basali mubulu na kati ya mboko bapanzi biloko ya bato to basali violence to tikala ko sala yango yako kama ete batindeli biso ba policier ba ko brutaliser biso ba ko panzela biso siège ba ko zokisa bato ndenge to ko sola boy. Nous avons plus de 40 personnes o bazali na kati ya hôpital bazoki ba pota ba musuma kole bukani ba mususu maboko ba tirer jusque des balles réelles na siège na biso bato bazoki okozo idete mire ya siège na biso ebukani. On se pose des questions. Qui est le chef de l'État?
est-ce que lolenge oyo ezali lolenge ya kosunga pouvoir à place? Est-ce que lolenge ya kosala oyo ezali lolenge ya kosunga mokonzi ya mboka? Na kanisi te ba kosunga mokonzi ya mboka te. Ndeko Léon toke na kokende te nasukisa madame nasukisa mpona koloba ete ya kokamwa ke hôtel de ville ayebisi biso te ke marche kozala te à répondre pe biso te. Mais lorsqu'on ne vous répond pas alors que nous sommes dans le régime d'information, ça veut dire que nous disons consent. Et nous avons pris acte que notre marche est bel et bien confirmée. Subitement le matin, batindeli biso ba policier pour encadrer ou disperser. Pour encadrer ko disperser pe ba tirer à balles réelles. Ezala gaz lacrymogène, ezala ba balles réelles nazo koloba. Ba panzi biso, ba beti biso pe ba kangi bato pe bato na ba hôpital ndenge to kosolola boy. Ezali ya kokamwa. Bwana ezali lo lenge ya kosunga mokonzi ya mboka te. Na kanisi ndeko Gobila ya gouverneur à ville à Kinshasa et Sengeli à revoir manière na ya coopérer dans la police naie parce que cette façon de faire n'est pas une bonne façon, surtout dans un pays d'état de droit que nous, l'Union pour la nation congolaise, nous avons combattu et nous continuons à combattre, nous continuons à servir et nous continuons à soutenir les chefs de l'État pour qu'ensemble nous puissions redorer l'image ya mboka na biso oyo beba na bandeko ba utai koleka. Apparemment vous avez un conflit qui ne dit pas son nom parce que même population et comment est-ce que bino INC bozana kati ya pouvoir et puis bo sali marche bo ba panzi bino ba dégâts et ça mi makasi y a-t-il un conflit au bozo baté la pe bozo bomba bo lo baté. Na ko sepela mingi que population congolaise wa kolanda biso yemo ko abanda ko constater makambo mosusu. Parce que biso motema bonla mona biso boko mona mokonzi na biso ata kwa zaina boloko akopesa kama kanisi ya malamu mpona mboka na biso to zaina likambo na mutu te eloko to ko senza ka libération ya mokonzi na biso parce que ayi innocent pe na uti ko démontrer awa ke mokonzi na biso akangama mpona makambo etali achat ya bandako préfabriqué. Malheureusement baboya ke bandako wana eyate esomba mate mais moto ya zwa mbongo alobi ngai na Vital Kamerhe totikala kolia mbongo wana te ezali ngai mokolo société ngai moto nazwaki na sombaki bandako pe bandako ezali baboyelaki koyoka ye lelo ya kokamwa tomoni ti hiérarchie epesi SNEL ningisa ya kokende ko électrifier bandako bana ko boya kezati ndo to ko solola boye SNEL azali ko tia courant na bandako wana ne to ko solola boye Régie des eaux ko tia mai na bandako wana ne to ko solola boye OVD azali ko urbaniser azali ko sala ba avenir ko tia propriété. Siko mais qu'un fait l'honorable Vital Kamerhe na boloko eloko nini mokonzi na biso Vital Kamerhe azali ko sala na boloko aza ko sala nini pendant que Jamal azali ko clamer innocence na ye alobi na somba ki bandako bobi misangana ke ko sisa musala ya ko kamwa lisu société Carmon oya livra ki bandako na l'état congolais auta ko komela l'état congolais bi bozongiselanga ba emballage récupérable na ngai bozongiselanga ba conteneur pote na tindela bino bandako mususu etikalaki take nano bozongiselinga ba conteneur wana te naza nesika mususu te ko tiela bino bandako mususu na yango na sengi na bino botindelanga ba conteneur aussi na tindaki bandako pour que nazongisela bino mais boni c'est à l'état congolais ya kozwa décision ko kende ko lungola bandako wana na ba poro ezali komona na pour l'instant pour que baya nango bazongisa ba conteneur pour que bandako mususu eya Tanzanie ekomela ki même l'état congolais tango boza kotika bandako na bino awa tokoya ko surfacturer yango et soki boza kotika yango kaka tokosala ni tokosala vente aux achats tokoteka yango vente publique pambate naza komituna mais l'état pourquoi tokoki kokoma tina niveau oyo kaka pona kozwa mutu ya mwana mboka Vital Kamerhe c'est que les gens doivent apprendre c'est que Vital Kamerhe passera. Nous tous nous allons passer, mais la République en moitié du Congo restera. Et que eloko sengela ki to sala ezako privilégier nanu avenir ya mboka oyo. Oli ya kokene na ba guerres inutiles, kokene na koluka ba mitu ya bato tout simplement pour des intérêts électoraux qui ne sont même pas encore dessinés jusqu'à présent. Toujours moment qui si ma population ezalaki vraiment na posa ro ya zwa mutu yente na nakaki bino yo na plateau. Population lobby que na minute où le président Vital Kamerhe aza wapi selon l'information azwa mis na centre nganda pour na ba soins de santé kasi ezolo ba marqué azali na isika eza aménagé azana kimia azani vraiment le la prisonnier était nazali ko confirmer na bana mboka nso bakola na biso mokili mobimba ke ya solo mokonzi na biso Vital Kamerhe azali
na Satre Nganda ayali maladi ayali maladi akobela kasi ba photo ezo tambola vandi akokoma donc ça la manger au moins seconde nde eloke kam sanga mususu yango wana donc soki moto aza malade ako vanda esusu te donc moto nyonso aza malade azo tweeter na ye donc zela donc moto oyo azobela aza lisusu na droit ya kovanda te donc c'est ça donc moto azobela esengeli kazala kala ya kolala donc ti kovanda ya mwana mboka Vital Kamerhe komi ko déranger bato eze ko kam sangai donc ngai soki nazobela naza lisusu na droit ya kovanda te soki za ngai moto nazobela na vandi esala kamote lokola za Vital Kamerhe e comme problème et puis nana sa yebisa binu ke soki moto aza kobela wi ko tutete ya okamba bisu na yebisa ki on ebandele émission avec Vital Kamerhe azali mutu munene na kati ya mboko oyo totika jalousie pe azali mutu munene azali mutu ya serva mboka na biso pas à continuer ko servir mboka na biso Vital Kamerhe azali une équipe mobimba simane ba jeune ko mwana neti biso bilenge boy otoza simana ye quand même ce n'est pas n'importe qui alors azali na équipe ya communication na ye obaka koma si azana likanisi akobenga équipe ya communication na ye akoloba ete wakoma likambo tele boy donc bokomi kopekisa ye même droit na ye ya kokoma to akopesa likanisi na likambo azana ngo te ezali malamu te azali pe prisonnier ya liboso te to bana komona Jean-Pierre Mbemba à partir ya CPI kokoma pe kotinda makanisi na ye pona mboka kende liboso boni poza pona Vital Kamerhe komi sko likambo te ezali malamu te je crois que ba congolais esenge to changer façon komona makambo totalaka mingi etere ya mboka ke ya kokontinue mwa bagegere moko atre biso ezali malamu te heureusement ke mpona Vital Kamerhe na biso président national na biso ye azali kolanda babiloko wana nyonso te na yango azali komona azokontinue kopesa baide bamakanisi ya malamu mpona makambo etali meme ekomeli bandeko na biso na Goma ozokomela bandeko na biso na Est. Pourquoi? Parce que azali kolakisa ete au-delà ya ye moko Vital Kamerhe oyo eleki nyonso ezali mboka na biso mpe intérêt ya population na biso, c'est le plus important. Août 2020 lelo na mai 2021 santé na évolution ya président national ya Union pour la Nation congolaise ezwa mindenge nini? Évolution ezali malamu te wana lukuta mabe évolution ezaka malamu te en tout cas oyebi que ezali mwa passe omona te sika tozali na studio na bino awa soki batio awa eke balobi ete okoki kobima lisu libanda te soki na bapesi permission te eza boloko eloko esengeli bandeko bayeba yango wana nazali koloba lokola moto aza na expérience ya boloko ngai Kabila akanga plus d'une année na prison nasala 9 mois na année epai na ye esika bandeko bomba bato na 3 zulu atinanga na kakokolo alongolanga kakokolo azongisanga na année atinanga makala na yebi boloko mutu nyonso aza na kati ya boloko aza d'abord maladi wana ifo koyeba yango peut-être na ndenge ya sata oyo kozala malamu mais mentalement aza maladi talaka bayebi so bayebi ndenge tozali awa okoki kobima lisu libanda te oza maladi donc sengeli bana mboka bayeba ete santé ya mwana mboka Vital Kamerhe ezali toujours malamu te bamédecin bazo continue ko insister ke sengeli évacuation na esalema po ete bapareil mosusu esengeli batala ezali vraiment awa te esengeli bakende kotala ye tokosenga mpe tokoeplorer lisusu grâce ya bakonzi ya mboka bayeba ete au-delà ya nyonso Vital Kamerhe azali moto asalela mboka oyo esengeli batala po ete toboya kozala lelo lobi likambo ekomeli bato bakolakisa tobungisa Kamerhe azalaki mutu malamu Kamerhe azalaki boyebi ete bato bayaka kolobaka bolamu ya mutu ntango azali na bomoi mais tolingi ete balakisa bolingo mpe bolamu na ye asala mpona mboka oyo ntango azali na bomoi po ete bayeba kobimisa bokonzi na biso bayeba koakite ye po ete azali innocent. C'est clair qu'il est innocent. Toutes les preuves sont là et ça se prouve. Les maisons sont bel et bien là et on ne voit pas à quoi l'honorable Vital Kamerhe doit continuer à rester à prison. Et nous, en tant que membres de l'UNC, nous n'allons pas accepter et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous, les jeunes qui le soutiennent, nous resterons toujours derrière lui et avec la plus grande détermination, quels que soient les cas. Ça, il faut que les gens mettent dans leur tête. Madame Penza, tozo kende presque na suka ya émission na bisha moko na lelo to lobela drame oyo catastrophe naturelle comme une bande kuna bisho ya Goma, éruption volcanique ya Nyiragongo esalemaki samedi passé mwana mboka Vital Kamerhe pene ocho kolobaki pesa ki ya makanisi kosenga fond ya solidarité kasi na ngambu na yo lokola patriote pe makanisi na yo to mona yo par rapport à événement les années. D'abord, il faut que y ait des canisiers mokonzi na biso Vital Kamerhe zali kanisi na biso ba nyonso ya INC po biso to tondi na motema ya compassion mingi.
tozali parti responsable parti toyebi pasi ya bato pe yango mo tozala na ambition toujours ya gérer mboka oyo ce n'est pas pour rien bomona kete mokonzi na biso Vital Kamerhe atokaza esika ya maladi esika ya boloko ya zali mais aza ko raisonner pona komona pasi o baninga ba komona na Goma okutu na ko tondela mingi bazala vraiment na kimi ya kolo nzambe na biso peta ba ko batela bango po bazai koleksa moment moko difficile kaka pona ba catastrophe naturelle mais na koloba ete likanisi ya mwana mboka Vital Kamerhe za likanisi malamu na kanisi kaka pona bolingo ya population na biso soki ya solo ba politiciens congolais ba koloba ete baza ko travailler pona peuple congolais et singela ki ba mboate pa na likanisi ya mwana mboka Vital Kamerhe baye bango baso kozala autour ya chef de l'état pona koluka ndenge nini bandeko bazwami na Goma baye ba ko vivre vraiment en condition ya malamu eloko sala nga passer ke biso na Kinshasa awa okomona toko sepira toko ne ba bar ba boîte toko mela toko lia malamu bandeko ba ko souffrir kuna mebiso toko trouver yango normal na kanisi ke au delà même ya ba politicien politique oyo mokonzi na biso Vital Kamerhe asitaki singela ki ba mususu ba continuer ba banda déjà ko amboate ba soutenir likanisi oyo poete bandeko ya Goma baye ba kozwa ma sourire muke obike tango zuli kabo so komona voisin zali koya komona ndeko azali ko consoler yo ata kwa yelo eloko ya malonga te mais sala ka toujours mwa malamu na yango na ko senga na ba mbiakanya so ya politique na biso ndenge mokonzi biso asitaki bango baye ba bango banso kozala autour ya chef de l'état pour te baye ba ko apporter soutien moral financier matériel na bandeko na biso ya Goma ndenge pe biso bandeko ya INC tozali ko apporter soutien na biso okomona même fédération na biso ya kuna okomona même ba dignitaire na biso ya kuna ba ko kende ba ko visiter bango ba ko tika mwelo kwa kotika to kotika po biso tozali bato ya compassion lokola pacificateur na biso mokonzi Vital Kamerhe wazali président national na biso na weta likanisa mwana mboka Vital Kamerhe Martin Fayulu Madidi a répondu qui favorable kasi problème eza ko se poser na likamba ba fond oyo pesa marabo pesi ba fond et puis place kei e bani susute zolo ba déjà ba fond et pesa maki na tango ya coronavirus nzela pe kenda yebate lelo soki bo pesi su ba fond pona bato ya Goma bomoni te ke ko epe ko zwa nzela mususu na sepeli malamu d'abord na komona réaction ya mwana mboka président Martin Fayulu na ninge ambote pa ezali malamu makasi mais je crois que bazali bango nyonso ba responsable eloko esengeli malamu ezani ni ezali ke ba vanda pa yokana kelo lenge sika oyo na likambo oyo bimi toko iko sala likambo ndenge ni po il faut pas seulement kozalaka ka opposant il faut pe oproposaka tango ko proposer oko pesa likanisi na mokonzi ya mboka ezata ko pesa pona mokonzi ya mboka kayenda te mezalike ozali ko pesa likanisi pona bandeko nayo oko loba kozali pe leader na bango baye ba kozwa kimia baye ba pe kozwa esingo donc sengeli bango baza mikolo baza bato bayebi makambo baza kutu ba président ya ba plateforme ba président ba parti politique ya minene baza na bwanya ya koyeba nino ba yuko sala pour que sika oyo tour oyo mongo wana to elilo ko nyonso ba kopesa eyeba na kokende ti na destination nango pourquoi pas ba ko pesa pe confiance na église moko o ba sepele ndenge to pesa ka batata sango to pesa bango pe confiance mingi ba ko pe ko leka na sima na bango mais na kanise le plus important ezake il faut ba vanda ba ko solola atoko ba vandi mesa moko te o ya pesa likanisi nene musika pesa likanisi na musika pour que mokonzi wa mboka tata mokonzi wa mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba ndenge nini lolenge na ko décider pour ete nyonso kozala mobiliser e ba ko koma pa ya bandeko na biso ya Goma dossier asuka likambo ya congolité oyo o soki oza na papa pe mama congolais to ko briguer magistrature suprême te bino bakanisa bino zani elo wana websa o mama tozali na wana na kopesa makanisi na ngai ezali makanisi ya Union pour la Nation Congolaise te po biso INC toza parti moko très organisé tango tozna to na question moko soki na to se prononcer te na ko kozwa position na yango te awa na kozwa position lokola congolais nyonso po te question wana to kozwa position tango ekokoma na parlement tango babandi ko discuter na parlement de biso INC to kozwa position officielle po te ba député na biso ba yeba lo lenge ni ba ko sala makambo na ko pesa lokola congolais nyonso et là on a eu kolobeza tozana problème ibali na kachamboka na biso problème ya liboso sengeli ba nyonso ba kolanda biso ba ete mboka moko telelo oyo ko se développer kaka na ba autochtone ya mboka expérience zali ko l'accepter na ba mboka ebele ba pa pe ba bongisaka ba mboka wana
Alors esengeli baye bakeli ya mboka o bakeli plutôt ya mibeko bazali ba député ba meka ko réfléchir lolenge nini ya kosala makambo po epesa intention te ba kolinga ko exclure mutu moko na ba élection ekoya o bieza nini mais epesa ya solo bana mboka baye baite zali likanisi pona kosunga mboka na biso ekende liboso. Mais moi ngunu tozana mingi na mboka na biso zali kotala ete tozali parmi ba pays o tozali na ba frontière na bato ebele. Nous avons plus ou moins 9 frontières. Pour nous plus de 9 pays bazali ko atouré biso. Alors ceux qui toke na décision moko na précipitation to ko risquer pe moi mingi. Comment était le lolobi mutu mususu emso ayaki na intention ya mabe ya ko yiba nyonso ya biso pour ka kendi pa na bango et que to ko pesa chance wana pe makambo ko sala mama mabe. Na yango na ko senga na batu nyonso bayebi mibeko, batu nyonso bayebi ko réfléchir, ba meka ko réfléchir maleme pona ko yebete. Boni to ko sala likambo wana pote ezala ba conséquences lobité mais epé ça peut intention que to lingi to ko exclure moko ya bana mboka na kati ya bitumba ya élection ozali koya na mikolo koya. Voilà. Kindoki politique ya lelo esili mwana mboka Léon Ngungwa lobano asuke zani. Lobana nga asuke zali que nazali ko senga na bana mboka nyonso ba kolanda biso bisika nyonso bazwami. Ba continuer ko pesa biso confiance biso union pour la nation congolaise. Poete toyebi nini tozali koloba na likambo etali mokonzi na biso. Pe biso toko pesa justice congolaise confiance na koyeba ete deuxième degré ezali instance oyo ekorjaba erreur o sema na premier degré. Mais toyebi ete la plus belle femme ne donne que ce qu'elle est là. Bandeko bazali na premier degré basala ki musalo esengela ki basala mais bazali pe bato bakoyi pe ko bunga mwa moke na yango to ko senga na deuxième degré ay ba kozongisa mokonzi na biso Vital Kamerhe na ba droit na ye o ezali ko akite poeti azali innocent pe to ko senga na bandeko nyonso bakola na biso bisika nyonso bayeba ete INC tozali parti pacifiste to ko tikala ko sala désordre te pe tozali wana na kati ya ba institution pona ko soutenir mboka ke de liboso mais batika koyoka biyoka o ezali koloba mapona INC o koloba mapona mokonzi biso Vital Kamerhe ba continuer ko pesa biso confiance ba continuer pe koya ko adhérer na parti politique na biso INC parce que nous avons les ambitions de gérer ce pays et nous croyons que les jours où nous aurons ce pays entre nos mains nous allons très bien faire les choses pour que l'État soit réellement un État dans son État. Ouais, faut bosser à makasi ya 2023 zo ya ce mokonzi atikali na prison boyo ozanga discours hein. Te to ozanga discours to ebi mokonzi na biso Vital Kamerhe alobaka boy. Alobi la présidence de la République ezali obsession te pona ye mais ezali ambition ezali vocation za la kanango yango monaki asefasaki tango bandeko bake na Genève ti batali il s'est effacé et puis abengi ndeko na ye frère na ye beau frère na ye Félix Antoine Tshisekedi abiyaka na ndimi na zala sima mais yo kende liboso le plus important Congolais pe population na biso pe mboka na biso ekende liboso na yango wana monaki asefasaki po ete a soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi pona koloba ete présidence de la République ezalaka obsession te pona ye mais ezalaka nde ambition pe vocation azalaka nango po souci nezalaka amona mboka ekende liboso. Donc biso ba ya INC tozali pe na ligne wana pe to ko continuer ko soutenir mokonzi na biso Vital Kamerhe pe tozali ko ndima ete akobima na boloko pe akobriga kamanda na kati ya mboko. Si ne sort pas, qu'est-ce qui va se passer? Te akobima donc yo lingi te abima akobima eza question eza makambo ya cité akobima po tazali innocent donc to ko kene na si wana te akobima na ye po tazali innocent et surtout que tozana confiance na justice congolaise ka ko réparer erreur wana o esalemaki po ba elema ya siki bimi mingi pe justice azali suko na ba raison ya kolakisa ete ya solo musala ndenge salamaki na premier degré ezalaki vraiment malamu mingi te esengelaki ba libérer mwana mboka Vital Kamerhe pe comment a été ako libérer et puis on est plus que confiant. Ezebolanda ki biso partout dans le monde ezalaki émission Kindoki politique nazalaki na plateau na ngelongo na mwana mboka Léon Ngungwa azali bongo CGA ya Union pour la Nation Congolaise na zone centrale na eto soli mwa mingi bo sepe na émission kasi biloko kitoko et où mela penza te to kuta na bala sima toujours na même plaisir kasi na bosa na ko bisa binote to longola ignorance pe to linga mboka na biso kimena mbota na bino.